azali na mukonzi wa azokamba parti au quotidien comme nani oyebi bato moto azozangisa bato kime na mboko comme nani je suis menacé par Okise Kabuya. Azobangisa bango makasi. Mutu azokota mikolo ye azali akoti na bandango na bango nyonso discours de Zara ye. Okise Kabuya le mutu awo mais alors Nicolas asali matinée te baza média nyonso ezela ye soki balobi il faut répondre donc toza na elema te moto azali asimbi na minute oyo wasimbi Faci wasimbi président Jean-Marc Kabund wasimbi de pes comme nani nani tozoboya koloba makambo mosusu na média puisque bato bayeba balobaka nyonso na média te boyebi no wana ezaka balobaka te wana ezaka bato baye puisque awa toyebi bato baya ou bien sûr me bamosusu baye mpo bamona CG eza bongo te yebe Fatime qui vivra fait ibetele maboko komba attendant micro ezoya c'est Jean Koloba peut-être muke puisque balingaka arépondaka na moto oyo azokende koyiba azo akize idepesi akize Faci o soki na kimi eza Faci nde abengani ngai ozoyo babanda kozela kaka réponse na ye eranyati omoni okisi balingi biso te babandi kobengana biso nous sommes à l'insécurité biso ntango tozalaki na l'insécurité à l'époque tokimaka mboka ntango Jean-Marc Kabund alobaki bakonage lelo banage to banage donc il faut kozala na bahome fort oyo attaquant de points oyo ozoyoka micro bazobenga meme RFI te meme BBC te soki alobi bachaine nyonso efungwami ekomi te tozala nano réponse idepesi il faut kozala na bilombe eza bongo te donc toza fier ya kozala na notre secrétaire général azokohonore biso azomatawa un vrai parlementaire debout en tout cas coup de chapeau beta maboko abandakala yango ntango ozomona ye mosusu akoyebi ye te eza bongo te donc il fallait tozala uni tozala soudé tokoyoka ye moko ye me ya koloba tozala micro tozela micro mokonzi alobi mingi ifale aloba micro ok donc bato nyonso bazolinga kokanisa biso tozobanga élection. Est-ce que bino bozobanga élection? Tondimi tokende élection même siko eza bongo te. Bino bolobaki idepesi bazali bazopre ya kokende élection te. Biso tolobi kaka sikoyo élection ezala vert ezala rouge tozosala nini? Vote omoni bakei te pa mokonzi. Est-ce que biso idepesi tozaka église? Il est fait toza église. Oh, bato bloqué ça il est fait. Vous savez oh, il est fait ça bloqué. Makangwana consensus ezala. Yango toza bisa il faut que izala na matière ya kopesa argument.
totikeli ba église et défendre lokola bango moko baloba mais église oyo totiki baloba sur 8 tomoni 6 bandimi alléluia mais ya biso nini ote il faut toloba kaka te 6 wana elongwa topona moko azala wana tozomona ke démocratie eza te eza bongo te tozala église awa toza na démocratie majorité nde elongaka eza bongo te majorité tozela kaka réponse oyo ekoya kuna nde tokotala koma mais biso tozobanga pe te président oyo tu akobima kuna ezala batie ye moko nani tokokanye to tokokanye IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Viva! Wimbete la maboko bino moko. Bon, nazaki na posa koloba te. Mais denge base ezo senganga na loba. Yango nakomeka ko sola na bino mwa muke. Yokani? Oui. D'abord nakosenga bino bombetela maboko makazi ko boza bato ya mayele. Nasekaki mingi banda weekend oyo euti koleka. Namoni batu ebele bazo passer temps na bango na ba réseaux sociaux kombo nangezo tambola neti pétrole. Nasepelaki mingi puisque batu bamipesi musala ya kosala nga promotion sans que napesa bango mbongo. Nasekaki mingi na IDPS viva. Nzambe na biso aza munene. Les jours suivants mutuana aye lisusu epa na ngai. Atelemi liboso ya lopango. Nga nazalaka na kata ndaku na yebi eloko moko te. Nazobima mutu abimisaki nga ezaki ndeko na biso Laurent Batumona. Tango abimisi nga alobi naza libanda awa par respect aza mukolo nabimi nabima libanda bo namona bato ebele baza wana nga alobi bino nasina yebisa bino ke na tongo na kozala na ba audience na bato bozelaka nga na permanence olea ko indispose bato mususu zoka nzambe nda asalaki ke bato wana baya pona mona ndeko wana ndeko asala nga ba témoignage ya mabe ya lukuta ya muyibi na moi mutu azobeta misu boye mbala moko bande kwa Force du Progrès balobi oh CG ndoki yango ye oyo te IDPS viva IDPS viva na lobeli bande ko wana boye likambo nini oh CG mutu akoseli o makambo ebele nga lobi makambo nini natala bo namoni na lobi di yaka nanu nga lobi explique-moi un peu na mon sali vidéo olobi ngai natindaki baninga na yo ya Force du Progrès babeta yo batumba yo IDPS viva IDPS viva tango bango balobi te CG yo oyebi makambo wana te ye ayokanaki na batu moko boye po ba enlever bandeko na biso mususu IDPS viva nga lobi likambo ngo eza ndenge nini mais nalobaki na kotanga kombo te mais fo na ya kotanga kombo po boyeba
ennemi ya bakongole aza nani? Nakotanga kombo na ye. UDPS viva! UDPS viva! Po omoni okoki kozala na mbongo na ata ozwaki yango na bakondisyon nini oyo biso toyebi te, me okoki kosomba bato nyonso te. Toyokani? Toyokani? Nabengi bandeko wana totelemaki na ndeko Laurent Batumona. Nalobi kuna nanu likambo oyo naza komona na ba video na ba réseaux sociaux ke ngai nabetisaki papa oyo atelemi na ye. Oh non, secrétaire général, soki babetaka nge epa na yo, esi na nge soki opesaka ordre ke babetanga batumba ngai, esi nalingai na ye lisusu epa na yo? Nga alobi te, koloba nanu ndenge wana te. Nga naza na video oyo batindeli nga oyo oza kosala ba témoignage ke bayaki na yo epa na nga, tobandi kosolola na bimisio libanda ya lopango na yebisi bana fort du progrès ke bokanga ye botumba ye. Ndeko wana awangani nyonso, nzoka pe baza kofilme na kowangana na ye wana. Nga nalobi te, yo oleki meme mutu atielinga poison po abomanga, puisque oyo lobi soki okufaka mokili mobimba balinga baloba ke secrétaire général ya UDPS abomisi mutu abeti mutu. UDPS viva! Ndeko wana awangani nyonso, alobi ye atikala koloba bongo te. Et plus loin azoloba boy, secrétaire général, soki yo so bosani yo tango mwana nanga akufaki yo okundaki ye na ye kosenga mbongo opesanga mbongo nakunda mwana nanga. Nga alobi te, wana eza d'actualité te. Nga pe tango nasalisaka bato nalandisaka te ke nayeba nani nasalisaki. Po Bible elobi soki loboko ya mwasi epesi ya mobali eyeba te. Epi napekisi eke nalingi koloba biloko wana teke nasalisa yo mpona okunda mwana na yo. UDPS viva! Na ye ko accorde parole na baninga na ye. Baninga na ye balobi secrétaire général likambo oyo oyebi yango ata muke te. Biso problème na biso na moninga na biso eza nini? Bapesaki ye mbongo po baenleve bakombata mosusu awa ya fort du progrès. UDPS viva! Ngai nayebaki eloko moko te. Natuni me problème bowelele eza nini? Bayebisi nga ke mardi oyo nasalaki matinée politique bato moko bakotaki na kati. Tango bato wana bazobima, bango groupe na bango balandi bato wana po bapesa bango mbongo. Bato wana bakosi bango ke non, ozela soki toke tokobengisa bino. UDPS viva! UDPS viva! Bato wana tango bakei, quelques minutes après babengi bango. Ngai na bino tozalaki te. Toyokani? Ngai na bino tozalaki toyebi pe eloko moko te. Tango bato wana babengisi bango, bayebisi bango ke non, boya kote akauka tokutana po tokabela bino mbongo. UDPS viva! Problème na bango ezala bino ezala ngai mutu ata moko ayebi te. Tango bazwi moto na bango bakei ti na kauka, ye ndeko wana oyo asali ba faux témoignage contre secrétaire général na bino abimi ayebisi bato wana na Swahili ke Ntobe ye oyo Ntobe wana za jeune na biso fort du progrès. Nde bato oyo bazaki na mutuka babimi batuni Ntobe yo nde Ntobe alobi engande Ntobe basote bakangi ye babandi kobeta ye po bakotisa ye na mutuka bakende na ye. UDPS viva! Ngai na bino toyebi eloko moko te. Baso continue na aventure na bango. Sikoyo tango bayoki bamoni babandi kobeta jeune ya fort du progrès, jeune wana pe présence d'esprit eyeliye abandi koganga naza combattant bazobomanga naza combattant. Sikoyo gardien oya station abandi kobelela bato balingi ba enlever mutu. UDPS viva! Po boyoka histoire yango ndenge ezalaki. Ngai na bino toyebi eloko te. Siko na tongo, comme lui avait une mission ya ko surveiller ba mouvement nanga entrée pe sortie.
IDPS viva. Mais mutoyo lobike alingaka bomisayo. Alingaki patumba yo. IDPS viva. IDPS viva. Mutuana aye. Oye pana ye. Place yo obikaki na liwa. Est-ce que kozonga lisusu epa mutuana? Ata mwana muka maternel ako réfléchir ndenge wana te. Comme il avait une mission ya côté kangai. Moi j'ai compris par la suite que mission na ye ezalaki pona ngai. Mais lokole simba kite nde azongi pour la deuxième fois. IDPS viva. Poto kana malamu. Yo koya liboso permanent sao. Abeto na ba combattant. Est-ce que lobi okozonga lisu place wana? Siko ye aye wana. Nde bango pe Nzambe atindi bango lisusu baya epananga baya ko trouver ye. IDPS viva. Nde bana faire du progrès tango baya bakuti ye wana. Ye asa betisi moninga na bango. Tango moninga na bango a résister bana kauka baye babandi ko beta mutu kawana mabanga. Mutu kesali ni ekimi. Meboyo kalukuta ya mutu. Mutu wangu aza koloba nini? O ngai bazinga batenga na mutuka or akotaki na mutuka na ndenge na emoko puisque mission ayelaki esimbi te il faut bakende na bato na ye. Siko babandi kotuna ntobe oya faire du progrès. Bosalaki video moko bozofinga Moïse Katumbi. IDPS viva. Yango toyebi bino nyonso. Mais nakoyebisa bandeko wana boy. Katumbi akutaki biso na politique oya Congo. Tango tozo sala opposition. Bakotikala jamais ko intimider combattant tant moko pona ko enlever ye. Tokani. Soki Katumbi alinga sala politique na ye sur le dos du chef de l'État, il doit oublier ça une fois pour toutes. Tokani. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Tango bango babandi kobeta ye. Bayebisi eboye. Bino ba combattant tout ya IDPS toyebi bino. Bino bosalaki ba video bozo finga Moïse Katumbi. Bola nanga malamu. Tango babandi kobeta ndeko wana ya force du progrès ngana bino tozalaki. Maintenant qu'est-ce qui va arriver? Tango bana kauka baye babambi bamabanga na mutuka wana bakimi yende ko wana amati na mutuka na bango bakei sikoyo bobotala criminel azonga kaka na isika crime na ye akena bango batiki wapi na Kohidro yeso kazalaka na bango te balinga bakitisa ye na Kohidro akita lisusu abanda kozonga sans problème. Bosuba mone yango? IDPS viva. Viva. Tango basali scénario na bango. Nde na tongo erwana kote oyo ya parquet ya 4e miri ba makelele ezali en tout cas bokomona baza kokanga ye baza kosala makambo songolo pakala. Sikoyo lokola bango bazaki na schéma na bango. Yakobi misanga na miso ya batuke naza mutu mabe IDPS viva. Viva. Menzambe alola lobi boza komi kosa boko resire loko moko. Nenga na tuni bango na lobi me babiloko nyonso boza ko expliquer wana. Nga kombo nango ezo kote la place nini. Il faut ko expliquer nga na eba pe na koma acteur na likambo wana. Nga na bino toza ko eba scénario ata moko te. Sikoyo tango wana akei bazi o babetaki bakotie na bamemi na hôpital. Ngai na bino toyebi eloko moko. Siko jour nazo kende na parquet. Nde jour oyo namoni groupe wana libanda. Ndenge botele makaboy. Sinabi makapa na tiki bino na kei. Eza boyete. Soki bino bozo swana na kati na bino ngana koyeba.
ndeko wana azako changer version ya makambo mais azangi kindoki te. Non, ça je vous dis, hein, azangi kindoki te. Lokola asalaki musala na ye esimbi te. Tango bakomi kotuna ye. Mais comme secrétaire général okoteli yango wapi? Likambo nini secrétaire général asalaki po ekoma na ndenge wana. Azo changer version. Azo loba non makambo wana na lobaki sous ba émotion na d'ailleurs awangani aliboso alobi bato ba filmaki ba dénaturer maloba na ye. Bato nyonso bagangi balome yo za sérieux te. Vidéo ba ko dénaturer propos na yo ndenge nini. Oh non, bato wana naza koloba bato wana balobaki bakobandokanga bakombata baza bato ya Katumbi. Biso tolobi me biso tokoloba makambo ya Katumbi awa te. Yonde muto ebi batu na yondenge ba ebisaki bino. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Basali babilo ba scénario na bango. Sikoyo ba combattant bazalaki wana balobi non. CG muto likambo asali yo ndenga azolo baboye. Il faut toi enregistrer puisque aza caméléon, il peut changer encore de position. IDPS viva! Viva! Bomi betela maboko makasi bino ba combattant. Oyo ka scénario, tango a démentir makambu na ye nyonso asalaki. C'est là où il va me révéler comme quoi OCG ngai nako kaniselo mabete soki yo muto pesaki ordre po babetanga batumbanga. Comment expliquer que lelo nazonga lisusu epa na yo? Bozoka mutenga za ko se contredire. Tango akei babenge na ba mettre à penser na ye. Balobi me yo za bolole osimbisi biso touche mutongo so kotseke na likambo. Omise lisusu ndenge nini. Me baza kobosana ke ndenge toyaka boye eza na batu oyo avabima aza ko engager nzambe na ye. IDPS viva! Viva! Il faut batu bayeba kango. Il faut batu bayeba kayango. Biso nyonso totambolaka ndenge moko te. Ndeko wana azongi lisusu asali video mususu. Alobi nini? Ngai basalaki nga ba menace balobi faut démentir makambo yo lobaki. Ah, IDPS viva! Viva! Mais ndenge balobaka ke Nzambe akobundelaka biso ti na suka. Asali babiloko wana ti esili kaka baninga na ye batu oyo babande kotinda ye wana. Bazwi kaka video na ye babalanse yango puisque bamonaki ke kope esimbaki te. Mais ya mbala oyo akoya lisusu epa na nga te. Banani baza ko réagir na video na ndeko wana alobi boye ngai natikala handicapé mpona makambo ya IDPS nzoka eza lukuta abotamaka na ye handicapé. IDPS viva! Viva! Akosi ya mibale baboma bandeko na mibale na makambo ya IDPS nzoka ezali lukuta. Ndeko na moko akufaki sida. Ndeko na mibale akufa na boîte. Oyo kananu IDPS viva! Viva! Soki Nzambe asa s'engager pona ko défendre mwana na ye omata okita okozwa eloko moko te. Mais oyeba ke nini ekoleka sikoyo. Bomoni ndeko wana akola na Mbujimai. Azalaka kambiste. Tango azalaka kambiste abande kosala ba $4 aza ko escroquer bato. Siko baninga na ye ya place ya akola bamoni bayebie bamoni video na ye balobi oya linga bebisa image ya secrétaire général na biso pona mwana bute biso tokokufa bakambiste malgré na butu babengi bato balobi biso tokosala video ao balobi mutu wana tozalaki na yao c'est un frappeur aza muyibi akima wana banyongo wa bato. Ndeko na aza koloba wana azokosa ndeko na kufa maladi ya sida awa na Mbujimai bato nyonso bayebi. Ya mibale ndeko na mususu abandolinga katisa na mayo ya Lubilange basala naufrage na bwatu. Me kokosela gouverneur oyo azalaki yango ikasa kenda bomaki bandeko na pona makambo ya IDPS ezali lukuta. Balobi lisusu ke akosi bino ke no bapara na ye baboma bango. Balobi tokei bake inde na bakomata ba filmer bapara na ye. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Yango naza koyebisa bino boy.
biso toza ba oyo ya nzambe toyokani mutu ata moko akosala kabale moko te mpona konuire image na biso toyokani vraie version yango wana bato ya mbujimai mpe basi batindi nini basi batindi video na bango eza na ba réseaux sociaux quand bien même que eza na chiluba mais soki ozoyoka chiluba te benga mutu ayebi chiluba asala traduction ya eloko nyonso wana toyokani likambo ya video wana eza ba montage oyo secrétaire général na bino nayebi ata eloko moko te toyokani toyokani malamu bombetela maboko makasi tozokende eloko ya mibale naboyaki koloba makambo wana namoni bato base déchaîné bafinginga neti baza na compétition IDPS viva mais médaille wana nana kopesa bango trophée balobi en quelle qualité Kabuya abengisaki inspecteur général ya finance na ministre ya EPST ya zanani IDPS viva IDPS viva batu oyo basali badeba wana na bando tala bango kaka boye nalobi me tango Kabuya aparticipaka na ba réunion oyo akodésigner ba ministre ba vice premier ministre ba ministre d'état mpona atinda bango na gouvernement aparticipaka en tant que qui hein? Botala niveau ya raisonnement ya bato j'ai vu les gens bavandi na télévision pendant une heure pour parler que de Kabuya bazoloba ke Kabuya aza nani po aconvoke bato tokende nanu vice premier ministre nazo proposer ye na baninga parti na président parti tozo proposer bato wana na proposaka bango en quelle qualité accord oya liboso oya gouvernement ya premier ministre Ilunkamba Kabuya signaki yango en quelle qualité puisque j'étais dans la salle ma signature est restée dans ce document là premier ministre ayawana toza ko remettre devant l'opinion tant nationale qu'internationale botala buzoba ya bato okomona mutu azoleka boye mutu eza vide IDPS viva et puis tango bazolo baba buzoba nyonso wana soki na répliquer boye oh Kabuya aza koloba oh Kabuya aza koloba mais tango bazuita na bango ya kolobaka ba insanité hein balobi Kabuya azaki na qualité nini ya kosala médiation entre ministre na inspecteur mais toyokana nanu IDPS viva tokende na logique oyo ya bango bamonaki baza na logique ya bato ya mayele mais natalaki bango nazoseka bon baboyi ke nasala médiation wana est-ce ba résoudre problème hein ba résoudre problème hein problème yango wana eza na balabala te eza na ba réseaux sociaux te eza na média te est-ce que bato yango baza mayele IDPS viva baza koloba nini Kabuya aza nani mais tala consultation yo tango nazalaki kuna en tant que qui ata nyama na zamba ko réfléchir nengwana hein babando salango pour plaire à qui puisque moi je suis secrétaire général d'un parti au pouvoir notre parti a fourni des ministres des vice-premiers ministres des ministres d'État des vice-ministres des mandataires na ba nyonso bino boyebi wana tango na bengisaka bato ke non tolingi topesa toli na bengisaka bango na qualité nini ata mwana moke ko réfléchir biloko wana te navandeka na télévision nazosala kaka boye nalobi bato eza liboma ekangi bango ou bien eza nini un ancien président de ce pays nalobi bien ancien président de ce pays je parle de Joseph Kabila nazana na rendez-vous alongo kingakati ayeti na GLM poto kutana abando kutana nanga en quelle qualité hein abando nazoloba o eza kindoki te eza kindoki te IDPS viva mais boyebi ke
navandi nalobi est-ce que bateau mito ezosala ou bien ezosala te. J'ai vu les gens en train de se déchaîner sur la personne de Kabouya. Bon, partons même d'une logique. Est-ce que le médiateur même a comme partie prenante dans le conflit de puisque Kabouya a un inspecteur général, Kabouya a un ministre de la EPCT, mais comme on est pour Fingama, d'ailleurs, Kabouya les deux là. Vous allez comprendre que c'est un problème de la haine et de jalousie. Par manque de niveau de raisonnement. Moi je suis très fier puisqu'ils ont passé tout leur temps à faire la promotion en Ngaï. Toyokani? Balekisitana bango ya kosa la promotion en Ngaï. Namoni mutu mususu, mais en tout cas, excusez-moi. Namoni batu bazol, eza na chaîne moko. Soko lingo finganga, ata ozana mbongo te bakope so espace. Ata ozana mbongo te bakope so espace kendo fing. Na ki mutu musu azolo baboyi. Oh, Kabouya abomi de PES dit il faut être malade mental. Kabouya s'est battu avec d'autres membres de l'IDPS pour amener l'IDPS au pouvoir. En dehors, il y a comme l'IDPS dans le pouvoir. Bolingana Salanine. La PES a bien au moins sinanga. C'est quel raisonnement ça? IDPS viva. La lobby boye. Babolole wana bazolo baboye. Nazo benga bango babolele puisque niveau de raisonnement exacté. La lobby que Kabouya bomi de pes dit ebele babandolo ba que Kabouya est impopulaire bakokiko akoko réunir même à 100 personnes te na tambola wana Congo central na Bandundu. Donc on discute sur base de quoi? Bazolo ba o Kabouya y a une division na parti. Tango Etienne Tshisekedi a nommé de Jean-Marc Kabund comme secrétaire général. Aïbsa Kenini na nommé yo pour na wo unifier parti. Mais ndeko Kabunda utaki kamina bazo senga a unifié loko ya salakité IDPS viva mais na moment wana Kabouya azalaki secrétaire général ceux qui bazana tu ba agenda na bango ya mike bakomi ko non le parti est divisé par qui? Nous sommes un parti au pouvoir et puis naza ko ebisabino basi bayoki mupepezo ya 2023 bati azoleka na majorité moko écrasante. Ngai na lobaki teke na kotika na parti pour faire des comédies. Basi ba joger na misu na bangwana baisi bango que aussi longtemps que muto ya koza la place wana. En tout cas, vous aurez des problèmes très sérieux. Nga nazana pona kosakana na bangote. Nazana pona kosakana na bangote. Ba s'apprêter token d'élection. Ba débat nyonso bomona ki ba misaki ba week-end nyonso. Ba misaki ngo pona ni pour étouffer les succès diplomatiques du chef de l'État dans SADC. Tokani ba créer eloko moko boye pona batu baza enregistrer na succès diplomatique au Mokonzamboka a réalisé na SADC. IDPS viva. Na yoki ba mususu bazolo banini. Oh échec diplomatique bazangi poste à secrétaire exécutif. Toyoka na malamu. Est-ce balinga ba pesa biso biloko nyonso mibale? Président à SADC biso, secrétariat exécutif biso. Est-ce que za bongo? Souci na bango ba débat nyonso ba créer ki wana babandaki ko banga makambo Mokonzamboka a réalisé comme succès diplomatique na niveau à SADC. IDPS viva. On va dans le mitema mabe abat. Tous les jours que Dieu a créé zala kaka. O guerre za na est. O guerre za boy. Les lobes américains baye. D'ailleurs, vous êtes les États-Unis d'Amérique. Il faut applaudir très fort pour les États-Unis d'Amérique. Applaudir pour l'ambassadeur américain, M. Après l'élection du président Biden, ils étaient tous contents pour voir l'ambassadeur amer quitter le Congo. Mais
Je les ai tous confondus. L'ambassadeur Amer est resté avec nous. Il travaille pour notre intérêt. Il faut le dire. Si vous entendez quelqu'un dire que Félix Tshisekedi a subi des échecs sur le plan diplomatique, dit allez calmer ces gens-là. Tango bozo bundawana, secrétaire général a tindi binote. Lobie koma o, yakawa, di yakawa, yakawa, di yakawa.